Amen. 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 La Christ. C'est vrai, Isalie et Sembo. Yahweh bané pour centre Yahweh. On a dit, Isalie qui pensait, Yatata, tout Yahweh, aussi Isalie qui était pour toi comprendre les pensées naïves. Autant Moutou, Azara qui a des difficultés pour nous comprendre les pensées Natata, Neyaki, Namabi. Amen. Bota. Or kota la pensée na Yahweh bande ko bafandaki bazali na posa baye bandi kanisa na Yahweh nakata boye bandi kanisa na Yahweh ndio moni yaki kokoma tour de Babel bafandaki barizonaki bafandaki bataraki yemoko yao vraiment avandi watu yemoko Yahweh aliaka nini Yomoko Yahweh alala kisika nini? Amen. Buta. Amen. Domoni batomani kutunga étage. Autant batonga ki étage, baposani na kotala pensée na Yahweh, Yahweh yaki na mopepe abukaki, tango Yahweh abukaki ne kosala tour de Babel. Yaki kokoma oyo alobi Swahili,
moninga yebi Swahili azwi bakei. Oyo alobi Chiluba, moninga yebi Chiluba azwi bakei. Oyo alobi anglais, oyo ayebi anglais azwi akei. Oyo alobi français, oyo ayebi français azwi akei. Domoni bikolo, domoni binoko, domoni division, nde omoni séparation eyaki kokota kati na bato. Amen. Bota. Amen. Muto alobaki anglais de bakei na pays d'Angleterre katika kuna. Avant comme en Angleterre kuna fosa na document complet. Avant ça kuna avant tambola. Ceux qui document ils ont complété ou travailler kuna te. Amen. Bota. Muto alobaki Chiluba ndo moni bakei. Muto alobinga na za muluba. Okomi pona fuye ba Chiluba exigence, imposition et bandi. Or bosenga tata izalaki penser wana te. Mais pour ça na Yahweh izalaki to mto comprendre valeur na ye. Amen. Bota. Amen. Dès tout le monde termine. Nakata ba termine baza banyamoko baza mike. Mais bazala kaka na penser à kosala likanisi. Tala ningo basali termine biloko mike, mais basali termine imati pesa makasi. Kwe bukana izalaka mwa pasi. Amen. Bota. Amen. Or nakati na turu wana ya Babel, iyepe koya na turu yo bapakan bangalaki na septième trompette. Or batbabandeki batali balobi ko tozo sala yango te. Bajen yango te, baséminaire yango te, baveille yango te, baretraite yango te. Et c'est tout ça eloko nini nde babengaki kolo Yesu oya. Amen. Bota. Amen. Nde kati kobondela ntango bango basengi na kosenga na koganga na koluka balobi Yawe ayokaki. Mais ntango ye ayoki aye. Tant il y a akutu déjà bapanzani, akutu la séparation, akutu bazo kusambela bikeko, akutu bazo sambela bateau, akutu bazo sambela ba chapelet, akutu bazo sambela ba aigle, nakata séparation ni makambo bazakaki yango. Amen. Bota. Amen. Deux monda bango ba imanze kolo Yesu yaka, kolo Yesu yaka. Kolo Yesu akomina nte ba kimisi ba lebi. Ayebi azako ya mwana nzambe makoleza na nzela. Amen. Bota. Amen. Mais quand septième trompette est kobeta bango ayeba kite. Quand trompette ebeti septième trompette esalisi bato nyonso erenir bikolo nyonso ezwi tribu nyonso bazala eloko moko. Amen. Bota. Amen. On a kata septième trompette kubiselisho libola to force. Oya parole oyo babaye bade kosimba babuka likanisa to de Babel. Babuka likanisa ya séparation. Babuka likambo ya division. Domo ilubaye kote de la séparation. Parce nakati na séparation ya wavata kate. Nakati na séparation utokota lekolo. Nakati na séparation utokota l'intérêt. Nakati na séparation utokota la biologie. Akozala na séparation ya bolingo. Ya mukuse. Amen. Bota. Amen. Ona kata division tozotala na ona zango na ko PCT o eza pona ngai o eza pona babote eloba aye asangisi bato nyonso nde septième trompette moye kobeta ali babaka bangalaki ekele na yo eyaki elaka ya kosambisa bakufile yaki. Or bakomi bien la Bible jugement et kobandana na ya na Yahweh. Amen. Bota. Amen. Sadi awa toyaka nde kosamba. Nde tomoni bakozala procès, bafungoli dossier procès, basambaka, bayeba komatisa badate, bayeba kopusa badate, bayeba koluka belema. Quand bazoluka belema bazali na posa bayeba vérité, bazali na posa bayeba otera likambo, bazali na posa bazwa solution na likambo, bazali na posa bayeba solution ekozala nini. Yamomoni butumoi oyaka kosamba parka masanjoli, oyaka kosamba parka matinal, oyaka kosamba parka salongo, oyaka kosamba parka lipamboli. Amen. Bota. Amen. Debatie lipamboli te na mkona mkolo tangu tazoya bazotia loboko nzeleza la polele parka konyata miango
mikakatano et bande kuzoite. Amen. Bota. Amen. Les bâtiments matinal et temkelala qui quand vous avez un tongo mayo salaki na tongo milibana ezomata et pana Yahweh ili yeza ya mundu teneza ya pembe. Nous on a tongo za la fana ko petre ya maboko et pona ko sanjo la Yahweh. Na poko ao babengi masanjoli isanjoli de bilei tata lokaki na kata muki. Et posa ya tour de Babel bango bazali na posa bayeba et bango bayeba kite ete Yahweh bilei na ye ezali isanjoli. Amen. Bota. Amen. On a kata mosanjoli ya de puissance divine que force na Yahweh ezoya na kata libota na ye. Donc on a kata bakanti quand tozobeta bakanti quand tozoyeba bakanti présence de l'ange bazokika pour aller accompagner biso. À un moment ici que babeta bakanti ni ya liba ezalaka mwa pasi pour mabekota ezalaka mwa pasi pour mikakata ya mbongi ya mabe ekana kokoma na kati esika. Amen. Bota yekolaka bakanti ezala na kati bakanti betaka bakanti ekolo akola ekosalela yo ndenge liloba eye kolakisa mystique ya bafourmi to ya batermine wana oyo liloba ebandaka na sansité liloba ebandaka na bash okoya komona lobi ekomi na ngare ndenge tozali awa oyo liloba partout ebandi na souffrance ebandi na bwale me na koyika mpiko ya molakisi ya liloba ya mobandisa liloba ndenge epe mokili mobimba yo mpe moto ozolanda biso yo mpe moto oza na kati yo moto ozokroire liloba yebaka ete miango mikakata na mbongo ekoya me victoire ezalaka epa na Yahweh. Amen. Bota toyika mpiko tokose retrouve na kati na nzela na molimo. Pourquoi tokose retrouve? Parce que toza na face na Yahweh. Pourquoi tokose retrouve? lolaka oyo tozoyoka ezouta na mboka na tata. Amen. Bota tokose retrouve parce que pensée oyo eza ya Yahweh eye na kati na mokili. Donc moni ekoyebisa biso antique nouveau les hôtels biso moto azalaki dine mpona kofongola livre eza na 7 jours oyo na kati na livre na kati na 7 jours esangisi 4 points ya ndako oyo na kati na 7 jours nde ye ezwi 5 continent bayeba nde kokroa liloba balanda babikisa molimo liloba ye rien ke milimo ebika surface ya liloba ezali kokangola milimo ezali kosikola bato ezali kolakisa nzela. Amen. Bota yango atalisi ete na kati na voi liloba landango na bokeseni te landango na boyengebene landango na komisokisama soki olandango na komisokisama kola koyeba nde kosalela yo landa yango na kobangabanga makambo ete mabe ekana kokopelo te sala na voi malamu sosola liloba salaka ndenge liloba ezosenga kolo akoyeba nde komona na kati na yo. Amen. Bota yango moni bapakano wa bangalaki bato baza na église baza na baséparation baza na badivision baza na makaneli baza na likunya omoni bato apres kolongo na église moto azwi lisete ake kokata bato apres kolongo na église moto azwi baso akwakili moninga na ye apres kolongo na église bato bavandi makita mpona kodétruire bato baninga to mboka to pense nyonso oyo ezalaka ya malamu kati na bato oyo liloba aye kotelemela bato nyonso bazali na mabe mpo badétruire pensée na Yahweh. Amen. Bota tosala effort tososola quelque soit mikakatano quelque soit maladie yika mpiko na liloba quelque soit baproblème elekela yo te me yo lekela baproblème parce que bato kati na mokili baproblème nde elekelaka bango okotuna motu nini oyo ngai naza lese te okotuna motu nini oyo ngai naza na kimia te oyo ya liboso motu ntango ayaka na liloba azwaka kimia. Amen. Bota tosala effort liloba eza esika bio liloba eza esika kimia liloba eza mai na bomoi oyo eyekopesa kimia soki ososoli soki olandi soki omipesi okopalpe loboko na Yahweh. Amen. Bota oyo yango nde balobaki na Ezayi loboko na Yahweh ezali mokuse te butoyi na Yahweh ezali bozito te nini ekaboli bino na nzambe balobi ete mabe na bino nde ekaboli bino na nzambe mpona nini moto azokende église aza na koyina moto azokende azosenga présence ya nzambe seke bato bakomisani présence ya nzambe moto akende église azolela nzambe esalela ngai me naza na bilemi na bato moto akende église azobelela nzambe libala nzambe kobota nzambe mosala
biloko azobelela wana yakabaka te kokokola kopesa ye. Amen. Nota. Amen. Yo bina ngolia na bato longo te mozosinga libala. Leta movanda libala, faut y na basemeki, faut y na ba voisin, faut vanda malamu na bato. Leta la manifestation ya bato longo kini. Mutu aza mutema makasi, mutu alimbisaka te, mutu likunya, soki ya kufi problème, etika lipona libela, nazokede, nzambe, oza wapi, rabi, olobili, ya koloba te, parce que bino eza na kata mutema. Amen. Bota. Bisoto sosola bisoto la ndaliloba na bokeselete, bisoto la ndaliloba po eloba kaka na kosalela biso. Liloba salela kaka bato oyo ba purifier. Liloba salela bato ba kimimba ngopana ye. Liloba salela bato ba modifier etamboli, bato ba bongisi elobe, bato ba loboli penser à mabe parce que ba yika zakaka azoki l'église. Ah, peut-être pasteur atala kana na biso mabe. Peut-être pasteur akatsira mabe. Il y a un moment où il va vendre l'église plusieurs fois, va vendre l'église, va béler, va louki, kolo a koki ko répondre va quitter. Il y a un moment où il va vendre l'église, va sali va veiller, va côte, va retraite, va sali va jeune, va sali va séminaire, va béler parce que réponse malam isate. Au suka pasteur on a pasteur va yoka na kati. Au suka munimeo bazana binemi. Osto mudibeo basura kate bebazana kate sika. Amen. Bota. Amen. Kamuri bosembo eye na kata moki. Kamuri katika bosembo ya zolu kabato ba petui, ya zolu kabato ba kopurifier, ya zolu kabato ba kolibisa, ya zolu kabato bazana izali ya malamu. Undana mwana liyo bananzamu. Ilubeza kolobate liyo mise en pratique ya makamalamu kolongola mabe kosala malam surtout sali bongo dekolo akozala katikati na biso. C'est vrai maboko etondi na makila. Muna moli mutu peut-être azoki mambango pona kolokelo na yao makozongo bakati soso, akozongo bakati traba, akozongo bakati ngulu lokola lopi. Tala biloko bazoteka na 18h na 19h. Et contre biloko mabe otali banyamana ndenge poli ozo sentir que oyo babongo biloko mabe. Mais on se fait banyamate. Et on m'a dit bazo koma ote ba mabumezo compliqué. On m'a dit bazo koma ote ba mabumezo to biloko bozolia. Izali ya malamu te. Soko tali biloko wana izati te. Il faut ka ba manzela molimo po mona biloko wana. Manzela musuli, okomona ka musuli, okomona ka nyama, okomona ka mupende, okomona kaka au oza michopo. Omoni pesa michopo ba biye. Ndenge mabe.